Kiembote Koana ne Congo. Kiembote kuna Nzaye Mvimba. Kiembote Koana ne Congo. Nzevo Bazombo ndenge bazoka nzembo oyo bazosepela bayebi ke bo toyone Congo seka kokola Panyama Domingo tubetogele mumona kena ngikese museva kena mama Panyama Nzolubonda Leonardo Nzolubonda yani kuna tomo pasa vile kama mtu kuna Pointe Noire mumona kena ngikese Nzevo Manu George Sandi kuna Belgica Emanu Vuende saka Vuende yani Kanda Diama Maibo banga matokolu bange pasi Nzebo tangu ibo bange mono Ankaka Vuende Mgona banje nangi masemawe ezinguri zawo endio mutu Makata banga Magele banga masemeto Ankaka vili funa Kaina jake ekiese kwa ndio mutu Seka kutufinga dia mono kibanga na salo kipinga tuko Jose Wanduka ya itangu Vuende seka bindike malu kalanda le gouverneur Apasha Bora oncle Zolo na Swiss lo Vuanda Nzebo mumona lulange kiesi Nzebo Kanda Diama Vuende Obelu Ndoloka na Lyon Panyama Lubaki na Lyon Vuende Kanda ngena ngadia ko na Alemania avili Vuanda si alande mambo ibobe mono ewunu munandinga bate ibobela iringala pe pasivo etangu itumaluaka kuna Kanda dia huko watu atokungivula mutu zinadia kunani mono zinadiama kiamena wika kiamena zinadia mimono kimenene kaka maukulu to bange mono lo finga maukulu lo boba kasi wa kwika mene mono kwika maya Gwalugwamu na ngavo londonde nwa voka londonde le nwako malugwa ikumbulu sala diao vo babaike mutu mosiku na Londres enjona mutu launga kakala kautulonga pe kabobe mamingi kasi toto muna bomba akulu kakele boba mambi kasi kakututele makieleka nana katukele mozolako katuzele mokuikilako Manu Zakaria Mayala Manu Ngombo Masivi ngudi yetu mama Christina mwasi ya Irimau Shora ndio ngudi kombo kakupanika nakajoke kombo kekilo kalindi kuphila kanako fite monobo bagini bungu bo longa dendene de fuluka ikombo lipo gyoka twigiri ko Manu Shora wizikupani mama Christina kibila kende ko mama kimboteki yako edio kombo ibagiri yukwanga yedia pe mama yemoni kiyese mama ifumunzambi kakudike dia elumuke nkakadia ka ikombo kubila kani ko twigiri dia ka mure yake mapeti apangiza amenzevo mulanda luni nanga mamanu Antonio Makwa Manu kimbote kwako yenketo hapo ilibene kimbote
bandeko na Angola toza na ba élection mois prochain, mois ya août, le 24 août, élection en Angola. Bandeko na ngai na lingi na éclaircir likamoko oyo peut-être bazali ko ignorer to likambongo ezoya na mitu ya batu te. Nga naza angolais. Ok, na mboka bala baka portugais. Nga naza na utakuna. Na botami na Congo, na koi na Congo, na zongi na Angola, na koti na armée, na sali nyonso oyo na kosa na Angola. Na yepoto, na talaka Angola, na talaka ba pays voisins, Congo pa na botami na kobosa na yango te. Na talaka ba pays mususu na komate ya Afrique, et na talaka évolution ya Afrique en général. Bandeko, na mwandambo na yekoli, na talaka ndenge Palestine, bazo bundela mwana ba Palestinien. Sacrifice na bango, pona mboka na bango. Bandeko, na yeko tala, kino, ba grand-parents na ba kino, mabele ba teka kayango te. Na vandi, na yeko la, ba bina nga kino, kosi, ikosi. Mwana kosi, ikosi. Ntekelo kosi, ikosi. Tumvulu kosi, ikosi. Tango na tali yango bandeko na ngai, na analyser na chenyoso ensemble, neko koma nga. Nga il veut dire, patrie na nga liboso. Mabele na nga liboso. Peuple na nga liboso. Libota na nga liboso. Parmi oyo, eloko mususu, ekoya liboso nango, ezate. Bandeko, pourquoi na lobi yango? Tozomona ba guerre, ba makambo ebele na bele zo salema. Parce que pona manque ya patrie, amour ya patrie, pona manque ya connaissance, oyiba valeur ya mabele. Pona manque ya connaissance, yoyeba valeur ya peuple na yo. Pona manque ya valeur oyiba libota na yo, oyiba valeur ya libota na yo. Bandeko, lelo oyo na bundela mboka na nga. Ngaba moni nga lelo na lingi na rappeler bino. Ba oyo babota na Congo Brazzaville. Ba je bisa bango no bino bozanga mabele. Biso tozala kana mabele, biso bangolais tozala kana mabele. Na Congo Kinshasa bino bozanga mabele, biso bangolais tozala kana mabele. Mabele na biso ezali l'Angola. Yango lelo oyo nakopesa bino briefing ya muke. Kasi oyo nakoloba eko blesser ba mususu. Bandeko, le 24 août ezali élection ya Angola. Ba oyo ba monaka kino bango ba miyebi baza danger. Ke akopi ko na Angola azwi na mbongo ya impela. Po a voter na impela po bango baza danger. Bobo kufa. On a zoloba bolinga yango bolinga te. Mais il faut mutu moko atelema aloba yango. Biso bangolais toza na mabele. Biso. Mabele yango iska le 24 août élection. Oya moni ke ye aza danger, aza posa ya mbongo. Nakuira ngo kozwa mbongo ya mpela na voter. Parce que eza nango mabele na ngate. Oko bimate bakokunda yo. Ata oza nani, ata okabela ki ngai, opesa ki biso ki biloko nini, to obomba ki biso, obokola ki biso,
bakokunda yo. Po Angola na minute yoyo tolingi 46 ans oya impela et sila et se répéter sous soute et tokokende na niveau na parti politique wana ko disparaître. Bandeko na 46 ans ya Angola tozala gouverner par les Angolais te. Na ko break yango down pour les lobo comprendre. Ote yo lo babo yo nani de ko tuna mboka wana balinga kabino te likambo te. Mais réponse nango ezali mboka o balinga kabiso te koya te vanda na mboka o balinga kayo. Parce que soko ye kuna okolakisa biso nani kolo mabele wana po alinga yo po yo oya kuna. Il faut o lakisa biso bato bako yamba yo kolo bazinga no bango nde balinginga bako ba vrai kolo mabele binote. Comme ça komona otoko sala yo na miswa bato wana. Parce que Angola oyo nous besoin baté biso bakolo nango biso ba Congo. Na pesa bino moi histoire de 2 minutes sur l'Angola. Tango portugais yé à côté du royaume Congo, ils avaient existé déjà. Royaume Congo wana, ils avaient na ndambo ya Congo Kinshasa, ndambo ya Angola, ndambo ya Congo Brazzaville na Gabon. À cette époque, l'Angola n'existait pas. Seulement terre bazobenga royaume Congo. Terre wana yango nde beko diviser et komi lelo oyo ndenge komi. Mukongo azalaki mutu ali boso oyo atombokaki abandi ko boma mundele. Ba Congo bato ali boso batombokaki babandi ko boma portugais. Ti omoni beko diviser yango mabele komi ndenge yango ekomi. Yango kanda mundele atikala na yango. Mundele ako pardonnaka jamais tribu Congo. Awa na terre tribu ya liboso ebomaki mundele ezali ba Congo. Yango wana mundele ayebi mukongo. Azoka mukongo faible te, azoka mukongo un danger. Yango wana oyoka ba Congo balobaka kiaku kiaku kiangana kiangana. Oyo eza ya yo, eza ya yo. Oyo eza ya yo te, eza ya yo te. Kosimba te. Omoni ba Congo balobaka naki luta mbalo. Naki konda koma. Voka kiakuko vutula. Donc nature ya mukongo oyo eza ya ye, eza ya ye. Soki ake koteka azui bénéfice ekomi ya yo. Soki ezali ya yo te, soki elekani na part na yo eza ya yo te, zongisela ye parce que eza ya yo te. Soko moni ke no mutu azozangela yo oza nango okoki kobakisela ye. Mais bato mususu bosimba te, bokota te, bozwa te. Logique na biso yango wana. Mais tango tosungi mundele abandi ko yiba bato oya biso abandi ko boma bango po ba mona ke tozaki na kobanga na bango te. C'est là que commence la colère des blancs envers les Bakongo. Donc Bakongo partout bakendeki bakozwa sous chance c'était à gouverner ni na Congo Kinshasa, ni na Angola, ni na Congo Brazzaville, ni na Gabon. Donc mundele mutu mwindo akoko boma yete. Mais bango bakoki ko bomba tu mwindo. Yango no moni na ba pays tout na Royaume Congo ndambo mundele asa ko linga lisusu te parce que ba Congo wana bako réorganiser ba pays na bango et c'est risque ba voter contre bango lisusu. Donc cause yango wana ba Congo na ba pays bazaleli ba lingi susu ko pesa bango boko konzité parce que les blancs sont derrière. Mais peuple noir yemoko akasani kino mukongo za zoba. Porque mundele oyo azonyoka na peuple wana azobanga mukongo. Bandeko tango Angola ekomi Angola. Ce peuple Congo muto abimaki. Batali balie oyo bakoko vanda
pour bana kubunda contre les Portugais. Bandeko, il faut baguer Congo Brazzaville pour français azalaki kuna. Congo Kinshasa, Belge azalaki kuna. Na Angola, Portugais azalaki kuna. Mais ba pays wana ezalaki nanu indépendant. Et ba bindele déjà, c'est ba kabla ki bazo vanda kuna. C'est à cette époque ba oyo Angola lokolo balingaki Portugais te ba se retirer ba kena ba frontière isika bande comme ça oya bango rem ko batikalaki. Matadi, ba Congo. À cette époque, Congo était indépendant, ni Congo Brazzaville, ni l'Angola. Et c'est Batouana, ba Bimaki, na ba frontière wana, oya ba français. Na ba oyo, ba mitigala kikuna, c'était Libota ya papa Orden Roberto. Ba papa André Masaki. Ba papa Emmanuel Kunzika. Ba papa Eduardo Johnny Pinoki. Bango wana. Na tangu wana. Oyo bino balenge no Angola na bino te bandimaka bino te. Mutu moko te azalaki ayaki ya par bango. Même Savimbi. Akikotanga na Suisse. Ayeko landa pre. Ayeko s'intégrer. Neto. Auti Portugal. Mundele atindi ye. Kino kende kuna batona ba Congo na do bazo continue toujours. Neto aye après. Ayeko botola impeladoki Mario Pinto Lemos de Andrade. Bayeko beta masasi yamana cause ba bengalaki bauna kisasa. Tangu wana premier ministre Adula. Amoni me ndenge nini bilo boyeko ko s'intégrer na grai FNA. E bolingi bo compliquer makam. Allez bilo tubo bima. Botikaka papa Orden Roberto. Yangalo monaki grai et comme ba FNLA et comme ba parti belé comme soka na comme nini FNLA. Batouana c'était les Bakongo. Pour Portugais à Salangola. Tango moni bitumba yena ba Congo ba comme so ba bimi pona ko bunda contre bango. Ba bona ki nini no bato to ko ka bango te. Ba bandi ko kende na ba sidi kuna kozwa Batouana ko enseigner bango langue ko sangisa bango pour bakoma contre ba Congo. C'est là que les Portugais arrivent à créer l'Angola. Donc à suivre bateau ya side, bateau na tout à créer bango pour pas moyen ko renforcer bango ba ko bunda contre bateau ya nord oyo parce que bango a pression. C'est là que omoni Portugais a sangisi Batouana a recruté bango y compris ndambo ni nord itikalaki a sali yango l'Angola. Donc Motonio surtout ayaki il fallait à s'intégrer na ba Congo oyo parce que c'est la lutte contre les Portugais. Donc Motonio surtout à s'intégrer qui na FNLA. Donc tant Savimbi Piaye à s'intégrer na FNLA a commis secrétaire général ya FNLA. Quand ba mona ki no FNLA tindaki ye na papa André Masaki, pardon na papa Emmanuel Kunzika pour que na OIA pour représenter Angola à cette époque. D'ailleurs, moto OIA salaki lettre ya kosenga na ONI a pesa Angola indépendance que lokolo botika tout comme indépendant libre comme na ye Emmanuel Kunzika. Azali Muzombo. Dans ce seulement qu'on répondre ba oyo ba yaka côté. D'ailleurs, c'est parce que vous avez une réponse au pesa. Le colo balinga rabisote, to lingi bo comprendre que zali mboka na biso. Donc, le botika biso bato balinga rate. To zala kuna. Mais na rappelé bino que na 46 ans oyeleki, biso bangolais, ni oya sud, ni à l'ouest, ni à l'est, ni à nord, nanu to gouverner Angola na bisote. Neto azalaki angolete, Neto azalaki mutia Haute Volta lelo Burkina Faso. Tata na ina mama na ye bazaba Burkina Be.
parce qu'il avait un papa pasteur et église protestante. Tata na bako miteye na Cap Vert. Tama mité tata na Cap Vert, c'est là que Neto est né. Et on a Neto, azalaki lo ba bien français parce que bazalaki ba francophone. Na ndaku na bango, bazalaki ko so na français, na tata na maman na ye. Mais à l'extérieur, à l'école, l'octave na portugais puis ko ba portugais. C'est là que Neto akena Portugal parce que azwaki bourse mususu yaki ya église protestante na Cap Vert. C'est là que na bourse wana batiaki Neto aki kotanga na Portugal. Yana mona ki Savimbi atanga na Portugal parce que tata na ye azalaki pasteur na Angola. Na église protestante ba bourse église protestante tata na ye azwi mwana na ye atie kombo na liste. C'est comme ça que Savimbi akendeki na Portugal kotanga. Tango ba komi kuna, tango na révolution, ba ko découvrir que non, ba bourse aussi ya oni ezali, ya na université, c'est là que Savimbi a changé à kena na Suisse. Azala ki ye mon côté, ils étaient nombreux. Parce que na ba papa Tony da Costa Fernandes, ya azali Kabinde. Tozala ki na ba Viendele, José Ndele, na yebite so kazala bo moyibi asa kufi na yebite, azali na Suisse. Tous ces mondes là ont étudié là-bas. Bazalaki ebele ba papa André Masaki bango ba yeko tanga en Angleterre. D'ailleurs azali le ya bato yo parce la traduction ya Bible na Bible anglais na Kikongo. Ba papa Emmanuel Kunzika ba ken États-Unis à cette époque. Kotanga. Bandeko Angola ba sali yango à travers le Reine du Congo. Parti o etika kina ba portugais na Angola ba mona nini no lite ki tellement biso tozo ko abandonner te allez bazo wa tribu musuza ikuna po basala Angola basangisa yango ba lite contre biso. C'est là que Angola est salami. Donc Angola biso ba kolo ya Angola ana bo monaka ba Congo na Angola bazana parole ba kombo mingi monaka o kakwaku o Sambizan ezali ba kombo ya Kikongo. D'ailleurs, capitale est Luanda. Luanda, ils ont un Congo. Bobeta bango. Luanda. Ils ont un Congo. Et là, on a une Ilia de Luanda. Ba tata wana ba vanda kakuna sonde ba solongo. Ba taka maputa ba pêcher wana. Ba zali ba solongo ba utaki na nzeto kuna ba utiti na noki tout ce monde là. C'était des pêcheurs. Wana Luanda wana. Yalo mona ka Samizanga wana ba Congo basala yango parce que histoire benga ko raconter yango te so de ba Congo Samizanga eza ki Congo. Je sais ya ko éclaircir bino. C'est comme ça Neto ba ko tinda ye eko koma Neto azali angolete. Lelo na pesi bino explication ya Neto. Yango na ba kosa ngigo na kakwaku ba boya ko enterrer kuna parce que nome tomoni libota na yote to ibango te awo. Dos Santos auta na Santo me aina cage na âge à 15 ans. Tango ye akuti Samizanga, akuti ba vie ingila, akuti ba Emile Ugera, akuti ba général Toka, so de ba Congo, akuti ba commandant Ndalu. Tout ce monde là akuti ba vie yaya oya ya soyo akuti bango kuna na Samizanga. Donc histoire na ye to yebaki yango déjà tango kena Congo akiko vanda epaya Johnny Pinoki papa Eduardo Johnny Pinoki oncle ya papa Ode Roberto avanda kena ndeko na ndako wana akuti ba vie Johnny Pinoki oya mwana basala ki orchestre Stukas. Yana ba photo esirikla ba bona keno asembi guitare ote afana kina Congo te na ndako wana avanda kina ndako papa Oden papa ndako oncle papa Oden ba ngonde ba kile orchestre Stukas oye koma ke lita be malonga ki ba kisala Stukas ya bango esala ki ya libota ya papa Oden Roberto na ko yebisa bino ke tango bozo parler na bino ko père de la nation Lumumba te soki Lumumba kendeki na Ghana
c'est papa Ode Roberto mutakende ki na Lumumba na Ghana parce que azalaki petit na ye ya confiance vraiment Lumumba azalaki ko apprécier Ode Roberto de télé politique parce que bato liboso oyo na politique parce que papa Ode Roberto a né en 1925. Donc, non na ye, bazalaki na politique, ba 1800, bazalaki na politique déjà banda kala. Donc, il est déjà apprenant qui politique pas oncle na ye. Parce que ye, baye ko bote na matadi, dans babibina na mbanza Congo, baye na matadi, iska ba bote la ki ye, papa Ode Roberto. Tango ina kisasa, abeti bale, ba tango ba Lumumba baye na kisasa, ba découvrir papa Ode Roberto. Abali ko s'approcher na ye. A kende ki n'yanta ki petit na ye za ko intéressé na petit na ko ke Ghana, petit lato na kende. C'est là que a kena ye. A kende ki te kanta ke politicien congolais oyo a ilaki akutana na Kwame Nkrumah te. A kende ki vie Ode na kende ki n'yanta ke petit na ye a confiance. C'est là que lui a eu chance comme on a Kwame Nkrumah. Donc Lumumba aleka ki ba kasavubu te. Aleka ki ba monsine Kimbondo te. Aleka ki ba papa Kingotolo te. Aleka ki ba papa Kanza te. Aleka ki ba président oya Congo nani Philbert Yulu te. Aleka ki ba papa di angenda kisolokele te. Azalaki petit simana bango. Na linka na sala poe parce que makamana mingi boyebi yango te. Les kamusuna ko baksela bino. Te biso to sali mingi para to ede bino na mingi te bo ede biso na eloko te. Na ko rappeler bino lelo likamoko boko boyeba te ka ilu kwa kamo. Est-ce que boyeba ke avant Kikuzu Angola a sala armée avant Congo? Parce que bino bozaki na force publique. C'était la police à cette époque. Et ils étaient des Belges. Bozaki na armée te. Mais bazombo oyo bazalaki ko bunda basalaki déjà armée oyo kendeki na Algérie kozwa formation militaire botuna vieke ngadon soki azana no vivant botuna wa mikolo na bino Angola azalaki na armée FNLA ezalaki na armée oyo bazalaki entraîner na Algérie afin que bino bosala armée ba commando wana bazongaki. Après ça, il y a Kikuzu. Mais ba commando angolais, on va entraîner en Algérie. Quelques-uns à Bango ba entraîner qui ba commando congolais. Oyo mobuto lo bandiki no na tchaka mayele na ngai na ba commando na ba fantastin na ba béret rouge. Yangona bo monaki parmi les bérets rouges à Kanseta, tout ça qui na ndeko moko ya mwasi comme na mwana kosi. Azaka na France. Elle est vivante. Azalaki instructrice ya bino ya Kanseta ya beret rouge. Azalaki muzombo. Est-ce que boyoki nga lelo ilikuwa kamo? Est-ce que bozoyo kanga parmi les commandos na bino? Oyo bozobenga ko ba kota koli, il y avait des instructeurs angolais ba oyo bazalaki entraîner na époque FNLA na Algérie. Congo Mobutu, intelligent qu'il était, a bani ko s'en profiter na bango. Ba entraîner na oyaye. Après ces batouana, bazala ki viré na Kikuzu, tant basali Kikuzu. Ba kesko kuna ko former ba commando congolais et ba commando angolais ya FNLA. Bandeko ona ebisi bino lelo kaluzula moko. Kasi kwa kagolo kwa kamo. José Wanduka Manu George Sandi Manu mabadi kubisi muna chingumbwa Utame nyoka longo mukoko langini na gilekya mono lekya mukoko langini na ngabo ambini ndinga voka lumbini ndinga ko gwalu gwamo biso tozalaka na mabele Manu Sam Mangwana Manu kulutu na lobelaka yo basi ba finganga mukolo mususu mukolo ba ringi no vie Sam Mangwana aza militaire
militaire oya liboso bazaka na kaya MPLA tangu vesa mangwa na traverser na kisasa ayeko kuta tata na mama na FNL bamona kinga liboma kulutu na sepelaka lelo yo moko oyebisa bango ke non na ligne de frente vers le pashkol ko non leki tika kende na musala oyebi malamu kulutu merci na yebisaka bango ke mono visi geni mangini nange mono nzombo kibeni nginange mama tadi di zombo mono nzemo mama tadi di zombo mono nzemo emono bandeko bo na Angola bo bima tolingi MPLA alongwa oye salamaki na Sri Lanka ekozala muke MPLA akolongwa to organiser Angola bandeko to voter na UNITA yambala oyo to changer nanu MPLA sali 46 ans alors soki yo okotaki na Angola ozala Nigérien ozala Camerounais ozala soki nini pack up your things leave Angola now. If we get any Nigerian, Cameroonese, Gambian, Rwandese getting money from the MPLA to vote for the MPLA, you will feel the Angolan. You all be buried. Remember this. Toko boma bino, toko kunda bino. Bokanga biloko na bino, bo bima, bo tika biso to vote, to longo na MPLA. Mabele eza ya biso. Na pesi bino ndambo bomno kino Angola eza ya biso. L'Angola est formé à travers les tribus Congo. Donc li boma, bo tika, bo vanda na mabele na bino. Histoire Angola, toko changer Angola le 24 août. Li solo ya génocide de Luanda basakanaki na bango. O te ya Sri Lanka basakanaki. Boko yoka ngo malamu. Bandeko na suki awa na fingi binote mais na lubika ka vérité sur l'Angola. Ate a próxima. Abraço.